trop supporté ba makambo ndo monike ko sala kié moi ba quoi mike o ya lobby boyote ngana lâcha projet dynastique naza toujours na projet dynastie ndenge bato zo le ba faire blokanga et c'est panzana et c'est quoi qui fait vraiment bloquer nga pe na bloquer qui mais la minute au comme de kota bonani je l'ai déjà débloqué ce hier au débloqué il sera débloqué moi je m'en fous je m'en bats les couilles et puis voilà non ndena en Afrique du Sud nakamwaka ndenge nini sele yo alelaka fere nayebi te eske abazana grade gindoki bazalaka fere azalaka na grade plus élevé koleka yo bien koma po na komprenaka te valeur sele yo apesaka na fere egola koleka ba musicien nyonso abangaka fere meme koleka meme wera eloko wana ekamwisa nga trop donc nasala betide nayeba pourquoi sele yo abangaka fere ntina baniveau boye so otali sele yo babloke yo fere azolela te me ye mutu azolela sikoyo mais ozolela nini sele yo faut côté esprit na monde vraiment ya kinkulu na monde ya vérité ndenge eza boye sele yo aleki na ye fere egola na batalent mutu akosa bino te po moni ke bakongolais biso totalaka toujours totalaka na baconfusion mais na réalité boye so totali sele yo aza na bafacette ebele po sele yo ndenge aza wana akosala filme abakotisi vraiment na filme ndenge ezalaka na ba Hollywood sele yo azali film mais faire osala filme wapi faire ndenge na mokuse na ye wana azaka na option moko fo azalaka na musicien mais sele yo auta kozala mwana pétrole po kozala mwana pétrole eza pe sur scénario Oma nenga zana sele yo akosala be filme abeti filme nenga zaka mona pétrole ke omoni epesi pe makambo basaleli pe iswa iti pe ba momi pe omoni ke makambo pusani vie leleze zuzu vinenga zaite ke ko se pencher kana na miziki tala ba YouTube ndenge zali tala ba Instagram ndenge zali tala lelo mutu nyonso ko ma star alors sele yo zo kolela ozolela faire to sundola ye muti abwakisi yo mutaza ba fieri bonga zo salelo minene neti akomi deja na ba milliards mais njoka yo na ye bozo ko souffrir po oyebi ba musicien go po bolo bakate musicien moka za wana komona ye ekoya komone ya mwasi azopesa interview lo bien ne bomona biso na ba TV wana batebele basalaka ba show comment mais na vie est réelle boy to souffre fort comment nenga tozomona bat ba faire egola ke neti faire egola za danser kolega sele yo mais na monde la réalité tant sous sele yo vivaka bien kolega faire na monde la réalité na vie réelle boy so otali po sele yo azana na charge de azana charge teta zo beta ba voyage na ko kenene partout faire ko voyager bon de bon mokumbo azana ngo eleki déjà ils ont pesé OK c'est na ye voyage raté bazo voyager rare bazo ko fallait azo ko fia kulaye souci zo sala ye azo luka ndenge nini aleka fali kosala effort aleka fali ndota baba ekosiktika la esi kosala mate po tala ba stade de France ezako ya tala ba Madison ezako ya tala ba tout ezako ya sele yo zano na compétition na motute sele yo siko zo vivre vine yo les zala les kota soko monike mongo musique ezo pesate luku kota na cinéma pese omonika ba cinéma bobino bozwa na cinéma Congo eza ba théâtre mais cinéma za yo po ko sala film na yo na mukila lelo ozana ba cameraman na yo na mona kotambola kada ba vini obengi vini opeseli mo lisolo na yo créer pe page tala ba Nigeria lelo ba Nigeria msu basana ba 1 million d'abonnés na uti la page na yo na Instagram oza déjà na 300 000 abonnés c'est déjà dans les bons. Donc c'est que ça déjà vedette pour en réalité ndenge makambo ezokendelelo yo na faire boza ba vedette star azate mais siko yo zo banga epone zala vraiment ndenge mubala zala tala Bill Clinton ndenge azali Bill Clinton achaka kwa Nicolas Ferre yo poni okozala ndenge wana te
donc tika kolela lela le fait koza kolela la ezo laksani toza na option kaka ye ozo komise minene pa eza minene te na réalité ya masolo ngana zoko yebiso soki to biso to mona na musika na réalité ya masolo boyo za na avantage kolega faire pour faire sa musique donc marathon yo za na option bele yo ko beta musique ko sala cinéma ko sala mwa ba vanti pe simbi focus zala vraiment focus et là musu no roba no tika ba tiraima o eza nango ezo pesa nango yo avantage te pour pesa ka faire avantage ya otika la ka jamais ko pesa ya avantage talaka mutu ndenge ni bozo tambola naye oyo le vieux père nazo pesa oyo idéologie ya solo nde yango le jour où comprendre idéologie okoma musika ozala isumu da olelaka te olelaka faire na débloquer ye soka ko bloquer ngai te bohena boy maka solo wana zolela lokola mwana muke entre tayo za mwana wenge kiwenga ngobo bone ko lobela esprit c'est koza esprit te faire à l'équipe esprit donc na minute ngana ngina yebiso okay bloquer les choses bloquer faire bloquer do soka bengi yo salela minene pes nzembo wana bosala suta yango nzembo ngo pesa nango na succès te donc bana makamuno na ndenge na yo banzembo no ezo sala kombe na yo kutebetaki yokani yenzembo faire asali yokani na note donc okiko focus na makamu susu pe omoni ki tika masola wenge tala ba wilo longomba awile longomba zaka nano nga ndima ga wile longomba na viva okosala succès mais awile longomba sala succès koleka ba musicien nyonso papa mbabimisa donc bato bakoki ko sous-estimer pour ba yebite biso toza na miso komona ba 50 cent awa basali succès sili ye wana kota na cinéma lelo tala makamu 50 cent osala lelo na cinéma ata acteur moko asala ngote donc yo po ko sala makambo sele yo la mukako ndeko donc ngana pesi yoka conseil tika kolanda faire a ocha na ba confusion comment ne faire azusi yo ba conflit tala okena okota conflit na fali na conflit moko pona ko sepelisa faire siko avantage ni nozwa ozo landa clan moko pola clan wana bakotika laka kondima yote wenge mubimba mutaondima ka zate soko totali bana wenge oyo bazoko telema lelo po internet lelo makambo ezokendele zaka makambo misiki te ezape makambo notoriété yo pile lelo ozana notoriété koleka bana wenge ebele oleki Ajani oleki Mubiala oleki nani Emelia oleki nani oleki bango presque tout yo na faire beaucoup obeta na pe mutu na monde pe ya Okinawa faire pas adversaire na yo ponga na ebisio ke yo oleki faire na talent faire azokantsaka yaza grand chanteur mais tala soki faire aza grand chanteur nde yem to ngaka chapeauter mais pourquoi fallait azoko fia kolaye donc fallait aza grand chanteur kolega faire siko yo oki kolega faire soko tie vraiment molende ngana zolo lobana bon soko zana matoya koyoka oyoki mais soko zaka muta kobanga etali yo bon ozala courage oyebake monde ndenge ezokende bon est-ce que okoya yuare okoya nini oyoki basango ya falita kobeta na Madison Square okoya bon invitation tozopesa te mais faut somba bien na yo po yo poza mutu il faut lingi makamine tala ba faire wana ko bwa kisaye takos à suivre bye bye.